bonsoir, ça dépend de pays, ça dépend de air place, mais surtout ma besoin, tout va bien officiel en tout cas pour liker, pour commenter l'émission et ça la ngana biloka ba jouabilité vraiment. Merci beaucoup na famille Libota tout va bien pour dire de l'écriture. On va ma famille Libota biso ko te dinga bien. Un grand merci à Dongolé Sanzamba Versace et pourquoi pas Odette Lesa maman Leslie, Nadine Kialuta et Mifile Samotema Bataye Papi, Irène Kialuta Motema Richard. Merci à toi Karine Izanga Jocelyn Kialuta, Patricia Branco, Bossa Zamoko, Okiem Edouard. Merci à toi Bita et Clémence, Yaya Bato Nathalie Bita. Merci à toi Fondation Guy Lutuango et pourquoi pas mauvais propre Tito da Costa. Mère couple Jean-Paul Kapinga Motema Maman aussi. Merci beaucoup à toi le roi célèbre Christian Goma, agent César Moko, Adagio Lubanzado, Turquie Luanda, Turquie Kinshasa, Turquie Paris et pas Rose Mingazawana. Un grand merci à toi Gloire Digital et Christian Zarko. Merci à mauvais propre Papi Yambate Kadiamona depuis Canada, Renate Yoïsa Yabino Mama Yangoana. Et merci beaucoup na Yamanou mon pays. Yamanou mon pays. Bientôt on va Kinshasa et Nickel Tidouma. Non, c'est beaucoup pour l'élé. Vraiment. Bibi Chimosamba, la fille qui dérange, et ma famille Libota, il y a Londres, il y a la maman chérie, moi aussi, il y a eu un peu de lingue, Maman Moulouba, international, meilleur danseuse du monde, l'équipe génération toi Azali. Joyeux anniversaire à toi, Nadège Beauté, Nadège Beauté, a Botami Lelo chapeau des arts avec Kéi. Voilà. Merci na Samigra Amba, ils sont beauté. Moi, la jeunesse, sa famille de beauté. Samira Amba, la Moni Pamela Matondo. Vraiment. Tout le monde a dossier. Merci beaucoup. Vraiment, le long de la plateau, tout ça vraiment pour le bali Sangwa Mawa, Sangwa Passi. D'abord, on a Bisso Bassi. Et Bisso Mibal. Komona mobali moko boye, tonton moko boye, yaya moko boye. Abimisi ne fils que oya ye. Azuma mbongo na pasi, mbongo ne ya mawa. Habité na honoré mwasi. Lisolo to beta le leza tonton moko mone Junior. Vieux Oh. Junior wana azana mwasi na ye abala légalement kombo na ye Nadia. Bazaki na kata kintia sawa. Bava na kin bazo bossa dire. Azuma quelque chose na ye abina bala na kin non honoré Nadia. Azupe mbongo na ye abali Nadia. Abinadi na moni fia wana Kinshasa vraiment c'est comme son de simba te to kende komunda na libanda mboka. Bakenda libanda mboka te bakei. Bakoma Soudaf te bakomi. Kokoma ye Junior akomi na Soudaf na mwasi na ye Nadine bakutani na tonton moko boye kombo na ye Figa. Figa. Nadine na munoko na za pa Junior Figa. Pas Junior, pas Figa. Pas Figa, peut-être Manadine. Figa aza marié. Abala basi mibale. Abala mwasi moko. O aza sud-africain na makamu moko aza béninoise. Basali connaissance na papa Junior comme d'habitude ndenge zalaka. Pa Figa yaka ndaka pa Junior. Manadine alambelaka ye padiaka makambo wana nyonso tu wana pa Junior asalelaka na oyo pa Junior ayebika ke ndeko na ye famille na ye asali nini ayamba moninga na bavandaka nzoka Figa na Nadine yango soko moni mwasi akomi maboko elembi pose komi lokola mutapakola ambi mwasi matabe zebuki ye mwasi akomi lokola matame komi lokola chaussette mwasi mambebe komi lokola caleçon Nadine akomi longi lokola nayebi te na tani Figa mabunzi lokola boti na basoda mbeba musuni lokola goma pajero boza mabebe yaya Papa Junior
azaka na confiance abike ndeko nanga Figa na yamboka sika na kutana na master Figa yo no d'abord oza mutu oyo oedikaka masi oza journaliste na kata Sudaf comment yo moko ovandaka na plateau soki mutu mwasi akufi mpona mobali oyaka na plateau mpona osala baanalyse oyaka na plateau mpona otalisa bato mwasi aza mabe sikoyo lelo biso mpe tovandeli yo Figa mpo totalake yo lingo boma junior yo kati yo osalisa junior AVC osala junior AVC yo nde osala AVC papa na biso junior amema mwasi nde na di na Sudaf obe Afrique du Sud na vie moko ya pasi bandeko na ngai mwana mobali abata azobundana na makasi nyonso ya Nzambe avandi na mwasi avanda na mwasi mobali akenda musa nzoka nde mobali akenda musa na bongo boye Figa ayaka na ndako ya papa junior papa Figa ayaka papa junior ayaka na ndako ya papa junior grâce basalaka nini bakenda tsuku be Tchuku be baleko fioko maleke fi confiant papa junior papa Figa akofigole na dini na niveau moko ya osakala te pe na ndako ya papa junior ndako ya papa junior kindoki bata lupango bamonaka bazoyebisaka papa junior tala mama na dini na papa Figa nde yokenda mosala papa Figa yaka kolala kawa 4h du matin papa Figa ke asala yango a chaque fois bata lupango mpe bamona so yebisi papa junior tellement azalaka na confiance ya papa Figa ya mwasi na ye na dini mwasi oyo babandi mosika na Kinshasa bayelo na mboka mopaya azalaki tellement na confiance ya mwasi ne andimaki te ke un jour na kotrahir ye ndekala kati babate oyo pesa to babaki bapesa mwasi bombongo te sote oteka nyonso bapesa pe mwasi confiance vraiment confiance papa non grâce ya koloba te ke bapesaka basi confiance te bapesaka pe mwasi confiance oyo efuti ozomona bapesaka pe mwasi confiance ozomona siko eta ça dépend ya mwasi ndenge ozozela relation na yo na mobali na yo c'est-à-dire que ça dépend l'éducation. Yeah. C'est Nadine a mal éduqué. Elle a mal éduqué, mal instruit. A fini sur ma botte naïe. Vraiment. Elle a dit que parce que maman Nadine peut à ça la galoko. Oh Nadine a ça. Elle a qui si? Malamoko, telle fille. Malamoko. Papa Junior ayokaka babiloko, ayokaka ngo tellement. Tellement. Andimaka te. Nadine nga vraiment. Mon amour. Mon chouchou. Mon cœur. Mon bras. Mon jambe. Akoki ko trahir ngata mkolo moko te grâce. Papa Figa pa yaka kaka. Jour musu ba obima na mutuka. Papa Junior, Papa Figa, Maman Nadine. Hey! Yoka na mutuka. Maman Nadine, Papa Junior, je veux ça. Baleki, Papa Figa, je veux ça. Papa Junior atali abika ka non. Moi si nanga aza moi ça respect, moi ça lizitu, azobenga mobali, azobenga camarade nanga papa. Nzoka azobenga papa na bolingo, Papa Junior sans le savoir. Kolela moi si kolela ndoki. Papa ndaka ba kepe ambiance, ba sali pa ambiance. Papa kepe boîte, babina Papa Junior, ayebe Papa Figa. Papa Junior donc komboka normal. Basi. Basimbi nzela bakei. Banda. Uko mususu boye. Papa Junior avandi atala boye. Mwasi na ye na mwasa Papa Figa. Mwasa Papa Figa ndaye pa Papa Junior. Aye pa Papa Junior. Akoti maka bandi ko finga Mama Nadine nyama imbécile ndumba bona boye ozamabe ozomana mobali na ngai tala Papa Junior a dit non c'est que moi ça va n'arriver nous avons la place Papa Junior avandaki azoki pédage chika azoki restaurant yoka non encore ça là fait c'est place ya abi mais makambo bato baoloba na kati ya lupango makambo Figa na Nadine c'est que ça makambo ya solo Papa Junior peut-être que mobala mayele ya malamu
apona mingi ya kokondane mwasi na miso mwasa figa na miso figa a protéger mwasi na ye lobi nango ayebisi Nadine lelo nalala na musala figa pe na bonne manière na buzomba na ye oleba stoppe nanu atalaka enono eza bongo mwasi oyo deja mobali na ye a comprendre nga mpe mwasi na nga sa nini a comprendre na stoppe nanu koyaka na ndako ya junior figa bi jamais Nadine bolingo ya dudu eleki sentiment wana nzoka figa azalaka mpe na mwasi mosusu oyo akotelaka mpe libala bota mpe na fi yango afutela ndako ya béninoise afutelaka mpe place na ye moko bakontinuaka bajunior butu ekoki abi lelo nga na olala na ndako te naokelala na mosala akende na musala te mwa mobala bato nzoko akende na musala te mpo akanga kaka lelo Nadine na papa figa kokoma pa komi na musala avandi neka mwa keke minute papa figa 23h niau chweke na mbeta papa junior likola mama Nadine bakitaka bilamba te bakitisi basakanaka te basakani bo madame na Eva 0h30 bato babikisi lamba na badakadaka paka papa junior mpe ayokaka so ya paka ayoki continue lisolo mama biaka papa junior avandi atali kaka binono tokomi deja 0h30 nazonga skonda papa junior aye banda bane kobenga Nadine na telefone Nadine moyamba eza te yaya eza lisolo tobeta ya pasi oyo esalami na Sudaf précisément na ville ya Cape Town po kanisa te nde tobeta lisolo toseka eza vie ya mwana mobali mobimbe nge kufa kaka boye soki junior azalaki na maîtrise te mais junior asali AVC papa junior avandi abandi kobenga mama Nadine telefone ya mama Nadine bande kosone aoyamba te telefone ya Nadine bande kosone Nadine aoyamba te papa junior alobi ça va na insiste kaka mama Nadine basilisi ti 2h juste de 23h à 2h aye koyamba papa junior Nadine bandaka bakoki mosala nga mabe mpa bazulu banda na koma na porte na obenga yo ozoyamba nga te ndenge nini ote pardon nazalaki na wc bajunior ok ça va fongolelanga Nadine abimisi mpe kaka figa na porte akebomba figa na toilette ya nsima junior akoti na ndako apandi akende na sambetu mabe akende na cuisine mabe aluka na basakiti basambetu apandi figa aza te junior abi te nabima na wese na nga libanda peut-être nakoki komona figa junior azotia depa abima kaka boye figa mpe azobima na wese libanda mpo akima yaya junior abi figa yo ero na ndako nango ozosala nini oyo naza na ndako notonga aza libanda nakomi kaka sikoyo nauta matanga nini ozobima na couleur ya wese na ngai boye abandi bitumba bato balobi na papa junior te kobunda na yo te junior kobunda te tika vengeance eza ya nzambe junior pa bina kotika te mwasi na ngai Nadine mpona osali nga po mombala fai na mabela bandi kolela Nadine otali pasi oyo tomoni te na kati ya mboka oyo Nadine touti mosika na Kinshasa toye koluka ville okaa mobali nyonso alukaka na mwasi na ye Nadine mpona nini okoki kobebisa confiance oyo mpona nini okoki kosala eloko Nadine osali ngai Nadine azangi maloba oloba na papa junior bato mpe baye wana bato bandi otiaka bacommentaire bona abi sava figa mabundisi oyo oza masa na ngai mais ya une seule condition figa zwa mbongo na ngai oyo nafutaka biye na yaka Nadine na Sudaf zongisa zwa mbongo na ngai libala oyo nabalaka Nadine figa zongisa bandeko emission yango oyo
botia commentaire boloba papa junior asala nini amena se figa arécupéré mwasa figa ndaku arécupéré likangu ya figa to papa junior asala nini bandeko boyoki lisolo eza lisolo ya pasi mpe mawa eza lisolo ya pasi mpe mawa komona mwana mobali moko atiki baleki na basi azwi mwana mwasi aza elongi mobubububu mabunda esala fokofoko amemi ye na sudaf lelo na nini atraye pa junior asenga bino aza eloko osenga te na eloko oloba te zwa kaka mbongo nanga figa oyo nabala na li na libala zongiselanga mpe mbongo nanga nde nayelaki yo mwasi mpo yo mataka awa zongisa nayebi te bandeko tokosala ndenge nini tozela bacommentaire na bino tozela bareaction na bino bozomona baimage ya figa na nadini na mbetu bokomona bino moko en tout cas boza ebele boolanda émission oyo commentaire na bino esala biso bien nga na bino tokutani à la prochaine occasion bye bye